Shalom, peuple de Dieu, shalom partout, ici Kabozwami. Vraiment, maman, toye na ngongolo, et pas na bino nyonso, ici Kabozwami, pour na kosala ici sur révolution, na nzela ya losambo, na nzela ya prière, na makambo oyo, ezoleka na mboka na biso. Anatanda tokota, tolanda na nzembo oyo, ya ale moloto. Nzembo oyo, ekota, bino nyonso kubolanda ngo, eza nzembo ya révolution. Shalom maman. Shalom. Toyebi ke toza ensemble, tozolanda nzembo wana. Mosala ya munene banda yo banda na bato mpona mboka na biso Yesu. Toumeli na pasi ndenge Bible elobi chaque chose a son temps, likambo na likambo eza na ntango nango. Yango toza kobelela Nzambe na ngongo oyo aya mpo akita asala yango. Mama jene tokotembola mingongo na biso, tokende koyebisa Nzambe na ngonga oyo ekomi ngongo Nzambe ese asali na ye. Mais toyebi histoire ya bana ya Israël na Pharaon ndenge abandaki koluka kolashe bana ya Israël te mpona batikala toujours na bombu. Biso mpe ndenge moko eza na baennemi intérieur kobanda na mutu gouvernement ti kokita balingi libération ya peuple congolais te. Alors biso naza kosunga kooriente bamama nyonso bisika bozali. Mama Bible elobi bato mibale bakotambola te so bazoyokana te. Tosala mwa banoyo eloko nini oza makasi mpona kosala, contribution nini okosala mpona mboka na yo. Tala biso kote oyo na diaspora ezosala pasi mpe ezosala mawa. Tozokende mosala ozokoka kosala te ozoreve. Alors nyonso wana mpona pasi toyebi meme vie Esther. Mardochée ayebisaki Esther abi Esther yo za pembe na mokonzi soko olobi te mibeko bazozwa mboka na o bandeko no pe bakozala na kati ya mibeko wana bazozwa ya mabe. Bokende bosala loba na mokonzi biso koto tosala losambo biyo posala losambo don ndenge Bible elobaki mpona Esther biso pe yango toza kosala yango. Nga pe na ye liboso na bino bamama ke moko na moko azwa initiative oyo nini okoki kosala mpona mboka na yango. Biso na ngongo tozala biso na eloko osala te na bapasi oyo tozotala na internet bato bazoki bato bazokufa lokola basoso lokola banyama. Mama alo tokotombola mingongo na biso kobondela mpona mboka afeke Nzambe akitisa nguya na ye, akitisa moto na ye na mboka Congo, parce que peuple congolais atelemi kobanda 3e jour lelo eza 4e jour. Alors Nzambe akitisa nguya na ye na mboka Congo na kati na banguna na biso. Nzambe ayeba ko confondre banguna na biso. Nzambe ayeba kotia confusion, seme confusion na banguna na biso. Ayeba ko écraser bango. Ba ange na Nzambe bakita na mboka Congo, babunda elongo na peuple congolais toke kobondela. Alléluia. Éternel Père de gloire, Nzambe na pasi na motema na mawa na motema na oyo toza kotala na internet ndenge ezosalama na mboka na biso. Yawe tozokende musala tozokoka kosala te pasi na motema tokomi koreve na basango nyonso na image nyonso tozomona na internet na tina na mboka na biso. Yango Nzambe biso bamama na ngongo oyo toye kobondela na tina na mboka Congo afin ke banguna ya bakongolais oyo batelemi balingi libération ya Congo te. Nzambe kitisa nguya na yo eba ko écraser bango, eba ko écraser bango, kitisa ba ange na yo na mboka Congo. Nzambe afin que peuple congolais abunda ye moko te, abunde longo na ba ange na yo. Binemi ba ye na minduki, binemi ba ye na makambo ebele ba poison. Mais yo Nzambe yo za na contrôle ya makambo nyonso eloko moko te koyiko bata maliboso na yo. Nyonso eza na se na ma ezomonana. Mboka na Congo eza bolumbu liboso na yo kwe nyonso yo zomona yango. Nzambe yango toza korekomande afin ke benemi ya bakongolais oyo batomboli minduki oyo baza kobeta masasi koboma bakongolais lokola basoso lokola banyama. Nzambe na ngai mokolo na lelo na tomboli mongongo na nga afin ke nasenga na Nzambe moto oyo ale moloto atikeli biso kitisa moto na mboka na biso Congo
tous les 4 coins ya Kinshasa, nord, sud, est, ouest, Nzambe epela, ezikisa misala ya bokitisme, ezikisa misala ya banguna, ezikisa misala ya basoda nyonso ba Rwandais, parce que yoyebisaki bana na Israël, oyebisi bango ke Bégyptien oboza komona bango bokomona bango lisusu te, bafilistin obozomona bango bokomona bango lisusu te. Biso mpe Nzambe baennemi banvayi biso na mboka Congo, baza ebele oyo tokoki kotanga bakombo na tokoki kotanga te. Nzambe oyo oyebi bango, baennemi ya kati, baennemi ya libanda oyo baza koempeshe libération ya bakongolais. Nzambe yo s'occupe na bango, frappe ebele na baparalysie, frappe bango. Nzambe yo oyebisaki Pharaon alashe bana Israël ntango atiaki mutu makasi. Nzambe yo obandaki kofrappe bana na ye mpe ofrappaki ye moko. Nzambe yango nkolo biso toza kosenga na diaspora na ngongolo biso take bamama na oyo eza koleka na mboka Congo. Nzambe kitisa kiti na oyo bokonzi na mboka Congo afin ke baennemi ya Congo Nzambe bazala frappe kobanda na mutu tina kokita baennemi intérieur baennemi extérieur. Nzambe toyoka bango oyo ezali bapalpitation, oyo ezali baparalysie, oyo ezali bamaladie. Nzambe kende koparalyse bango, kende koparalyse bango. Baminduki nyonso, masasi nyonso oyo baza kotia liboso ya bakongolais etourne contre bango. Nzambe makila etangi, Nzambe bakongolais baleli, Nzambe bainosa bakufi. Ngongo yo pesi biso eza opportunité yango biso bamama na diaspora yawe tobeleli yo. Kita na mboka Congo, kita na mboka Congo. Nzambe complot international mpona biso bakongolais. Nzambe oyo yebi yango nasengi nguya na yo kolo ozalaka mopepe mutu akoki koresiste devant yo te, ozalaka mai mutu akoki koresiste devant yo te. Yango Nzambe tosengi mopepe na yo ekita na mboka Congo afeke bakuaniati bangula ya bakongolais ebakuaniati ebakobrise ebakodétruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bamarabu nyonso baokitisme nyonso oyo bazokata susi te, bazokata pasi na bato te. Nzambe na ngai kita na tous les 4 coins ya Kinshasa, kita na tous les 4 coins ya Congo, nord, sud, est, ouest. Nzambe kitoyeba koparalyse, kitoyeba kofrappe, frappe epe na yo. Tosengi epe na yo na Congo, epe na yo liboso na banguna na biso, liboso na banguna na bakongolais, liboso na banguna na bakongolais. Tosengi epe na yo mama, senga epe na Nzambe ekita na mboka Congo eyeba koekraze banguna epe na Nzambe oyo akitisaki liboso na Pharaon. Haleluya. Oya kababashinda. Nzambe tobeleli yo na mboka Congo. Nzambe tobeleli yo kita osala, tobeleli yo kita osala. Nzambe fais quelque chose afin que complot international esalami mpona biso. Bamoneke yondo pesa biso mabele, bamoneke yonde Nzambe, bamoneke yonde papa, bamoneke yonde kozala liloba ya suka yondo lobaka penyo sekokisamaka. Nzambe tobeleli yo Nzambe, tobeleli yo Nzambe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mama totomboli lisumu ngongo na biso toke koyebisa Nzambe peuple congolais oyo azwi décision alobi soki kokufa tokufa kaka. Nzambe apesa bango makasi, Nzambe apesa bango énergie, Nzambe alongola bango nzala tokele na bitumbo tina suka ndenge bana na Israël babundaki. To biso mpe tokele nango tina suka po soki tokata totiki na kati ba oyo bakufi bake pour néa. Mais biso tolingi te bango bakende pour néa, bakende pour rien.
tolingeke tomona penza makila na bango ezoganga tomona eke tozu penza libération na biso toyebisi nzambe apesa bao bakotelema makasi tokende na liti oyo tina suka mpona mabele na biso. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe na ngai toyei kobondela mpona baoyo nyonso bazotelema na mboka Kongo. Nzambe pesa bango énergie, Nzambe pesa bango makasi, Nzambe longola bango nzala, communique bango Nzambe esprit oyo ezalaki kati na Samson, communique bango force, communique bango énergie physique. Nzambe énergie bakozala nango mais bango moko bakomprendre te euti epai na yo bitumba oyo ebandi Nzambe mpona kosikola mboka na biso tokokende nango lolenge nyonso. Nzambe yo pesa bango makasi, pesa bango makasi bakende na bitumba otina suka balemba te Nzambe biso mpe na diaspora tolemba te jusqu'à ce que tokomona libération ya mabele na biso, ya mabele na biso, ya mabele na biso. Oh Jesus, papa tobeleli yo na peuple nyonso, ba mama, ba tata, ba étudiant oyo bakufi na ba université. Nzambe pesa makasi, pesa bango makasi, pesa bango makasi afin que bakende tina suka po liloba lolobi eke mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oyo eza kaka début, oyo eza kaka commencement. Nzambe pesa biso force, biso bato ya diaspora tokanga baambassade, pesa biso makasi, pesa biso na bainitiative, pesa biso bainitiative badirection d'usine afin que nkolo volonté na yo na ntina na mboka na biso ekokisama. Pesa biso bainitiative, fungola biso miso, fungola biso matoi mpona koyoka yo Nzambe. Oh Jesus, obeleli yo Nzambe, pesa bango makasi, pesa biso nyonso tu makasi bawaza na diaspora, pesa biso makasi Nzambe na bomoi parce que babengaka ozali imbattable. Nzambe oyo akweyaka te, Nzambe oyo eshuwaka te, ezali yo Jehova Jireh, ezali yo Elohim oyo okela likolo na se, oyo okela oyo tozomona na oyo tozomona te. Ozali invisible qui peut se comparer à toi. Tu es incomparable, tu es insondable. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui change les situations. Seigneur, dis un mot pour notre pays. Seigneur, donne la force. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus. Alléluia. 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 Na éviter maman koko tinda pe requête. Oyo souci oza na ona kata motema, pasi oza na ona kati na motema ko pe ko pesa. Afin que ba maman soupe ba koyoka biso to bonde la pona requête wana to changer ba idée. Na pesi maloba pa na yo. Alléluia. Merci kolonanga to bonde la pona toujours pona mboka na biso Nzambe ete makila o esila ikotanga esuka wana. Tukasuka puta koyoka te makila etanga. Mawana biso pe pate la libobele wana. Yango tolela Nzambe azali Nzambe ayokaka. Ona tango okobra sana nikoyoka biso. Yenda kokuta kitango oyo. Alléluia. Nzambe toyeko bonde la pana yo. Makile tangi mingi Nzambe. Kende ko arrêter. Kende ko arrêter. Kende ko arrêter. Makile tangi mingi. Makila ba moloto ezoganga. Makila ba inosa ezoganga. Nzambe kende ko arrêter. Kende ko stopper. Makile tangi ebele. Nzambe na ngai. Na mboka Kongo. Makile tangi mingi. Tolingeke sikoyo. Bale zonga na ngambo binemi na biso. Bale zonga na ngambo banguna na biso. Nzambe na bomoi. Tobeleli yo Nzambe salaki na Israël. Parce que Israël zali référence na biso Nzambe. Tobeleli yo na mboka Congo. Esika wapi or diamant. Eza kokule Nzambe. Yoko tobeleli yo. Kita oyo bakostope makile tangi. Kita nkolo. Talisa bangula na biso ke.
yo nde opesa biso mabele wana. Talisa baini na biso oyo bauti bipai na baipai mpo baya kosakaje bakongolais. Nzambe talisa bango ke yo nde. Yango Nzambe toseme confusion na yo ekita na ngambo banguna. Oh Nzambe sembola loboko na yo Nzambe, sembola loboko na yo. Haleluya. Soki oza requête mosusu obakisi mama après nga na kocontinue. Oh Jésus. Haleluya. Oyo bale batondi bazoka kotika esika wana te. Na bana mboka bango moko. Haleluya. Oyo soki Seigneur akanyama azali koloba, azali kotunda maloba ete baboma bana na bandeko na ye. Oh Nzambe, kotala mitema na bango. Haleluya. Jésus. Kotala kata mitema Nzambe. Pasi na motema Jésus. Oh Jésus. Amen. Bisima ina wala miso Yesu. Moïse tama mwana ki bazomi okola bandeko na ye. Kola somba ki makambo. Lelo kaka Congolais nde sobo bandeko na ye. Yawe tomoni ba image. Oh Jésus. Nzambe Moïse atelemaki alobi. Natelemi mpo na peuple na ngai. Ata nazalaki esclave. Natelemi mpo na peuple na ngai. Nzambe lelo kaka bakongole nde batemisi minduki na bango kote bakongole. Nzambe yokita sala justice Nzambe, sala justice Seigneur, sala justice Nzambe na mboka Congo. Oh Jésus. Seigneur, mon émotion, alléluia. Nzambe peuple congolais alobi mo makaka ndeko na ye. Zoka totangi na Bible Moïse atelemaki alobi non atako na kola kina ndako mokonzi me natiki ki mokonzi nalingi na bunda nalingi na fighting pona bandeko nanga pona peuple nanga. Nzambe simba mitema na bango kende kosimba mitema na bakonzi nyonso oyo basimbi bakisi bazoyoka ta mawa te pona bandeko na bango balingi kaka bakufa. Nzambe kende kokonfondre bango, kende kovisite bango, tosengi nguya na Nzambe ekitala ndako mikonzi nyonso mitema na bango kende koekraze yango mitemo ekomi andisi. Nzambe eza koyoka ta pasi te mawa te kende kosimba mitema na bango. Nzambe yo lobeke motema na mokonzi eza na maboko na yo oincline kango ndenge olingi. Nzambe kende koincline mitema na bato oyo nyonso bakomi baincrédit balingi koboma toujours bandeko na bango bazo koboma bango lokola basoso mpe banyama. Oh Jésus kende kosimba kende kotouche. Haleluya. Tosenga nanu moke mpona papa Eliezer. Papa oyo azali kosala biso esengo mingi azali da mobundeli ya solo. Tosenga makila yezo ezinga ye na libota na ye bisika azali yawe abatela ye na bitumbu azali kobunda walakisi ke azali pa ya mwana mboka azali kobanga eloko moko te. Yango nazali kosenga mama tobondela mpona ye Nzambe abatela ye mpe libota na ye. Papa na ngai toke kotika papa na biso Eliezer mpe totiki le messager totiki basali nyonso baza kobunda bapaster Nzubila nyonso baza kobunda nkolo na ngai que yo eba ko protéger bango yo lobi si l'Éternel ne garde pas ceux qui garde en vain. Yango Nzambe to sengi protection na yo to sengi puissance na yo eba ko protéger ba oyo baza ko lutter pour na solo. Eza même ba politicien oyo ba opposition oyo baza pour peuple. Nzambe yo kende ko zala na ngambo na bango zala na ngambo na bango longisa biso Nzambe na bitumba oyo longisa biso na bitumba oyo Nzambe na ngai. Hallelujah. 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 Protégez bango. Wana tokene na suka tokotia nzembo tobeleli makila na Yesu parce que Bible lobi ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Makile kitana Congo ba ko protéger ba ya Nzambe. Wana tozoyoka pe nzembo ya révolution oyo papa na biso ale moloto atikela kibiso toke ko belela le sang de l'agneau. Tous les quatre coins à Congo Nzamba ba ko protéger ba ona nzela makila. Alléluia. Seigneur to beleli makila na tous les quatre coins. Yo le bien qu'il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas.
Nzambe sala différence kati na bango bazali ko servir yo oyo bakabi mitema na bango vi na bango na tina na mboka parce que lobi mo Kristo asola azali oyo aza kobunda mpona mboka na ye mpona mabele na ye baoyo nyonso bamikabi mpona mboka tobeleli makila na yo ekende bandako na bango eprotege bango ekuvi bango na ngambo ya banguna na biso totie moindo tu molili na ngambo ya baoyo yo Nzambe tika ete lumière na yo elanda bango mpe makila bakocouvrir. Oh Jésus topamboli yo tokumisi yo mama nyonso azolanda bozwa bainitiative ya banoyo de prière bozwa banoyo bozwa bainitiative ya banoyo de prière mpona koprier lelo marche lelo catholique alobi akobima opposition balobi bakobima Nzambe ayeba koprotege bango biso nyonso tobima tosoutenir tozobunda bitumba elongo na Nzambe. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Tozobunda bitumbo jusqu'à ce que tokomona libération parce que ngonga ngonde yango oyo yango tozo ba initiative na bandako koza mibale misato mama bosa ba no de prière bo prier ndenge Saint-Esprit ko kamba bino ne molimo na Nzambe ko kamba bino parce que cette année c'est encore possible l'année autre année tozali ko conquérir na mabolongo toko conquérir na ndenge nyonso oyo yo koza nango conquérir po nango mama mo de la fin ya suka tozo kabwana to ko yesa ba mama mususu. Mama nyonso bototema tozala motema moko tobuya tokoka kobondela bandako ndenge mama bena ozoloba pote Nzambe akoka kosala po biso bamama ntango togangi Nzambe akoyoka kolela na biso mpe na pamboli mboka oyo Nzambe bandeko na nga nyonso kuna na mboka Kongo tozala bino elongo na molimo Nzambe asimba bino mpe abatela bino ete kimia na nkolo ezala likolo ya ok kimia na nkolo ezala na mboka Kongo tobosani te bacotisation na biso bamama partout mpona cotisation tozosala tobenga paster Nzubila oko obenga nga moko mpona kocontribue mpo toni tosunga makambo ezoleka na mboka na biso kimia na mokonzi ezala na bino nyonso bisika bozwami. Bye bye, à la prochaine occasion.